m'adresser à mon frère Omai Kalambay. Mon frère, je t'aime beaucoup. Toi, tu es mon frère. J'ai fourni des efforts. Malheureusement, mais quand j'étais à la prière, quand je suis en train de prier, il y a des hommes de Dieu dans notre pays que Dieu m'a recommandé dans l'épisode de Luka Bango. Je sais que c'est dur. C'est dur. Là, je te dis, frère, mon frère, ça sera dur. Mais Dieu est obligé de le faire. Quand je priais, Dieu m'a montré le révérend patriarche, Papa Nkelani. Zamba Epsinga Lukai, Azana Makambwa Nga Yebisayo. Zamba Epsinga Luka, Papa patriarche, Papa Nkelani. Sololana, Azana Makambwa Singela Soano, mon frère Mike Kalambay. Tu es un homme de Dieu, Lukai. Le deuxième homme de Dieu. La chaîne qui vous aime. IHP Media, la chaîne qui vous aime. Shalom peuple de Dieu, shalom bisika nyoso bizomi bino. Nzambe nanga pambola baonu subazuli bakumalamu ya kolanda ngai nangongo bisika bizomi partout dans le monde que Nzambe encore sublaise à pambola yo, je crois bien. On a eu quand même un peu beaucoup de temps. Tous allez qui se pembe na binoté, c'est parce que tous qui vraiment toujours na sema Nzambe. Donc nous va chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Puisque il y a un média avant il y a pour le canon et le Nzambe. Si on regarde le Nzambe ou yoki ozu ba directive Nzambe ko yebisa yo pour ko yebisa peuple Nzambe. Vous savez biloko bilei balamba ngona motema kokita. Donc c'est un peu ça. On doit dire vraiment na présence Nzambe, on a eu le temps ya kobondela Nzambe to poli bamvula juste ezaleka pona ko yoka oni Nzambe alobela biso. Mais vraiment ça va pamba bino avant toutefois na panda ko partager na bana Nzambe alobana Nzambe parce que j'ai aussi beaucoup de choses ce que Dieu nous a parlé vraiment pendant Ngomba. Dieu nous a parlé beaucoup de choses. Alors gloire à Dieu parce que Bible et l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc et l'homme mais pas ban Nzambe de Nzambe a révélé. Donc peut-être tu sois un homme de distraction, quelqu'un qui n'a pas envie. Mais si tu es un homme spirituel, de l'eau sur les cananda kunayo na musala nayo na vie nayo Nzamba nous révélé yango. To bonde la pona liloba Nzambe. Seigneur Dieu, na pesi yo merci pour toza papa. Na tondi kombo na yo likolo na nyonso. Ki bonzambe na yo kitakatika tunesika et na sengi grâce na yo et abondé na moment oyoyo. Le boko ngolu ngolo etambola na peuple na yo. Pambola moto nyonso akoyoka yo. Pesa qui mène à mitema ya peuple nyonso bazolanda mosali no na ngongoyo et grâce au bonheur paix et accompagner bango na kombo na Yesu Christ ndeto bondeli tolobi amen. Merci peuple de Dieu. Naza juste dans deux versets nazo pesa bana Nzambe. Verset nanga liboso nazo pesa bana Nzambe za na mukanda ya Jérémie chapitre 35 verset 1 okitiki nonase. Donc oketanga kunozo kana lobela juste histoire ya Rekabit. Ya malobo Nzamba lobelinga ngotambula ne pesa bana Nzambe. Et puis deuxième verset na biso on parle pe yango kana 4 na émission ezali na mokanda Ézéchiel chapitre 11 verset 3 au kitiki na c'est place bozali botanga yango et ça va vous aider et par rapport il y a message au Nzamba pesingai. Alors au moment na mokanda il y a Jérémie chapitre 35 verset 3 oyoka Bible zoloba Nzamba tindi mosakole donc Nzamba l'utiliser basali na ye même na temps ancien Nzamba bande toujours ko utiliser basel na ye comme munoko nenga babenga ngai la bouche autorisée. Donc c'est-à-dire ça na bato Nzamba tinda baloba na par na ye. Bon, donc il y a déjà oyo baloba kana par Nzambe. Donc so loba na par Nzambe et Nzambe a utilisé tellement puissamment. Oyo Nzamba yebisi Jérémie. Abi Jérémie, kende na libote ya barekabiti yebisa bango. Yebisa bango ngai Nzambe na lobi boy bosala boy botanga ngo très bien botanga parce que tellement bien abibo kende bobisa bango bosala bilanga bosongisa boy bolongwa na ndako ya batante bofanda kuna lisusu te parce que ngai Nzambe na lobi. Alors
Il y a des belles na vie na bango ba vivre sous ainsi dit l'Éternel te. Ba comment qu'on vivre na ainsi dit famille. Mosala nzamba ki ya kopi na kati ya famille wana bisi banga lobi. Monzamba tininga yureka bolongwa bo fanda suna ba tante te ba lobi te. Biso to fanda ba koko na biso ba yebisa biso ke biso to fanda kaka wawa. Biso ba koko na biso ba yebisa biso ba rekabi to fanda kaka awawa. To fanda place mususu te to zaka awawa. Nzambe alobi me yo zoboya. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu sais ce que l'Éternel est en train de te dire. Bien aimé, tu auras la facilité à accepter Malobananzambe et puis d'agir selon la pensée de Dieu. Baboui, Abibi sauté. Ça fait mal. Papa na biso baloba biso baloba ka to ko balate eza ba kambo to baso vivre yango biso to ko balate biso to ko botate ata to bali na bana basi belé baba li famille mona bena famille moko baza 10 femmes ya kitoko bien aimé dans le Seigneur bana baso na bakenda ka bazongaka ba komisa ngo normal ko bala ko zonge comme normal. Au moins, moi, c'est à Bali, libala mobile a dépensé mbongo ya ebele. Moi, a quelques temps après 10 ans, 5 ans, 4 ans. Moi, ça zongi nanda. Et puis, na bana mibali ebele makambo samelo. Ba récap, ce sont des récapites balo bani. Et ça ndenge ya famille na biso. Et ndenge ya libota na biso. Et ça ndenge na biso na yebi ndeko moko. Babota bango 5. Bana basi, batangi me soki babali, so ba komi na ndaka mabala ba konoko ya malade ndenge. Rekabit et mon bali tango mona bongo directement sani azongisi pa na bango au mona ba comme passer blessé c'est comme na ndenge na biso soki na to bali te to zalaka normal mais soka to bali to komo bela to komo ko ya malade ndeke. Ce sont des choses que chacun de nous a commission la katina lo non je dois chercher la face de Dieu. Bien aimé Bible, le chercher l'Éternel. Lukanta betango mona makamba boy. Et ça qui to côté. Et ça qui bonzambete. Ce sont des récapit bato baloba. Biso to fanda na ndako boy. Biso to fanda na ndako ba manzanza. To fanda na ndako kaka ya ba koni. Je sais pas moi comment dire ça. Ce sont des récapites. Or l'Éternel a envoyé son serviteur. C'est aujourd'hui l'Éternel m'a envoyé. Pour toi, pour te dire que tu ne peux pas vivre ça. Oso mérité un côté. Parce qu'il y a quelqu'un qui était humilié sur la croix pour ta vie, pour te sauver. Pourquoi je crois accepter le quoi bongo? Nana yebi ceux qui osent récapite. Parce que koko na yo aloba, parce que maman na yo aloba, parce que tata moi si na biso baloba. Non. C'est pas ça bien aimé dans le Seigneur. La kanzambe, biloko wana nyonso wana, ba papa na biso ba ndeko vivre bo, biso pe to kozala boy. Ba noko na biso bazalaka boy, biso pe to kozala boy. Et ça passe. Et ça passe. Au lieu que famille mobima plus de 7 personnes, ba kufaka na maladie moko. Vous avez récapité. Et puis par moment ba koma mona non, ça ben koko na biso kufaka na maladie wana. Maman leki na biso kufaka na maladie wana. Tant na biso pe akufaka na maladie. Mais pourquoi tu acceptes ça? Et na sa ko kata hémorragie wana nembaki mama moko ayo kuta nanga singa bi pasteur Blaise babota biso 9 7 bakufi ndenge nini bazalaka na nkodia wana ko matisa ye papa boum akufaka na se apongi bango nyonso 9 bakufika na se apongi bapesi ngango ayeli ngango quelque chose là bizarre bien aimé dans le Seigneur. Chez nous c'est toujours comme ça. De ceux qui est longué pas n'écoyer pas n'angai et n'ana réunir après un temps n'a koufi. Mais laisse-moi te dire, c'est pas ça la volonté de Dieu. Bible lobby, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il ne faut pas être aussi considéré, mais lindo yeba quelle est la volonté de Dieu. Sur ma cabezo comme elayo. Et j'ai commencé à prier pour cette maman. Et la maman a joie qui délivrance nzambe à Kangolaye. Il y a koufati. Tire le en vie. Mais il y a autres traînés na bloc wana ponanine. Bino no sabi bino famille bozalaka bandumba. Ba yeba bino bo makana mibali abat. Ba yeba vieux ba kisi bozanango. Ba koko na biso ba simbaka yango biso peto osimba yango. Wana ezali via ba rekabit. Ba lingi pas même koyoka maloba nzambe. Oh, gloire à Dieu. Et ce matin Dieu m'a envoyé pour te dire au vivre sous biloko wanati et aussi là. Ce qui est à la maintenant na deuxième volet na biso
Dans Mukanda, il y a Ézéchiel, chapitre 11, verset 3. Là où ce qu'on met en place, Dieu m'a donné des messages clairs. Non, mais vous savez, dans ces pays, il y a un Dieu. Il y a aussi des serviteurs vrais. Au babon de la Kanzambe. Soit dans un livre, Ézéchiel, on a chapitre 11, non, c'est des choses que Dieu a dit, beaucoup de choses merveilleuses. Je voulais d'abord adresser à mon frère Mike Kalambay. Mon frère, je t'aime beaucoup. Toi, tu es mon frère. J'ai fourni des efforts. Malheureusement, mais quand j'étais à la prière, quand je suis en train de prier, il y a des hommes de Dieu dans notre pays que Dieu m'a recommandé. Je sais que c'est dur. C'est dur. Là, je te dis vrai, mon frère. Ça sera dur. Mais tu es obligé de le faire. Quand je priais, Dieu m'a montré le révérend patriarche, Papa Nkelani. Nzamba yebsinga lukai, azana makambo nga yebisayo. Nzamba yebsinga luka Papa patriarche, Papa Nkelani. Sololana, azana makambo yesengela soana mon frère Mike Kalambay. Tu es un homme de Dieu, lukai. Le deuxième homme de Dieu, Nzamba yebisinga na lukai, ezali Papa Barouti. J'aime, quand je vis ça, l'éternel m'a dit ça, Blaise Nkosi, Kobomba message joté, Yebisa Mike. Basali nanga mi balé wana bangonde mutu bako implorer grâce nanga likolo na ye. Koka batute, nzela wana oyo batu bakoko lobano, oyo batu bako sala, nyoso koko leka. Mon frère, relève-toi et Christ t'éclairera. Luka batu wana mi balé. Et puis, nous avons avertir comme mercenaires dans l'évangile. Baye kokota pona ko s'infiltrer kati na bana nzambe pour que ba quoi ça bana nzambe nzamba eko yebisanga na yebisa bino c'est le moment ay ko avertir bino. Attention, faites attention. Bino bato boye na courage. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Que onzamba benga bino. Si juste c'est votre courage, ne ça que beaucoup dans la carte d'évangile. Mais vous n'êtes pas les élus de Dieu. Nzamba bino ok bisabino. C'est pas ça. C'est pas ça l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est l'amour. La Bible nous dit qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? Il y a des gens qui ont les médias pour dire n'importe quoi. Azata un message en Nzamba le belete, mais il y a par rapport au banaye parce que batuba yokai. Maintenant vous devez faire beaucoup d'attention. L'évangile n'a pas sauté aux anango, tokoki jamais ko exposer ngo et pas ba pagano et pas batuba yima le bananzambe te. Et tika na bisayo. Oyo uzotanga wana na kati na livre Ezekiel wana nzambe alola afungulelo malamu ba porte. Mon frère Mike, prends courage. Moi, je te le dis, pasteur Blaise Nkosi, prends courage et lève-toi, Christ t'éclairera. Luka bato mi balé nzamba tindio. Nzambe ne mta recommandé na bato mi balé. Luka papa Kelani, o luki papa Barouti, bato na mi balé kende ba solola na yo. Basana makambo nzamba yebisinga ba oyebisa yo. Et puis yo obenga nga to solola nga na yo. Parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts. Beaucoup alors. Hein, mon frère? Je t'aime beaucoup, papa Mike. Je t'aime beaucoup. Nzambe apambola yo. Naso pesa ba na nzambe numéro. Ba benga biso pa to prier pour na bango. Numéro na biso eza na ba écran na bino parce que bozota la biso wana. Plus 243 097 30 34 309. Donc numéro na biso WhatsApp wana. Au bengi biso directement to joata ko prier pour na yo. Ozana ba sujet na yo. Tindela biso yango. Biso ko to matangomba. To joata ya ko bondela pona yo. Vraiment nazo senga na ba na nzambe nyoso bazana ba problème bazana ba kamandenge na ndenge. Appelle-nous, faites-nous confiance. Et Nzambe a causé un tenant pas mon vie. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Nous bon de la seconde pour la peuple. Nous sommes tous allés aux malades, aux olandanga. On a problème et autres misayo. Nzamba lo belanga de komoko. A problème à casser à ma femme de nuit.
Nzambe oyebisanga na sambela pona yo. Benganga permission na sambela pona yo en particulier. Na mona nzamba zolobela nga ebele pona mwana mwasi moko. Na mona soko lali olo takaka juste makambo le passé ya vie na yo. Le passé ya vie nezo zongela yo. Le passé ya vie nezo zongela yo. Ezali vie otozo benga ngo ezali réclamation za ko ezali c'est juste ko luka ko zongiso na sima. Alors benganga permission na obondela pona yo. Na mona ndeko moka simbi mbongo mbongo ba botoli yango. Namoni mutu asimi mbongo ya ebele mais mbongo bazui ba botoli yango azolila olila makasi. Laisse-moi te dire oyo tika nango wana travail nango nzamba wa pambola yo. Toi aussi vous obenganga après juste après mission obenga en privé, je vais prier pour vous. Namoni lo moko zo circuler mu pepe moko makasi circuler en Europe. Nzamba do le benanga mu pepe wana ye eza plus que même Covid. Non mona donc c'est-à-dire batubaso qui m'a en désordre. Les gens qui sont en gauche, à droite, des autres, ils ont tellement ma case. Mais ils ont lobby, ils ont semence à diable, continue à mettre ma bateau. Bateau, ils ont posé à Bolingouan Zambete. Alors ils ont un bateau, ils ont tellement pour un bateau, ils ont la faibli. Ils ont pas même prier. Mais ils ont épargné. Non, ils ont épargné. Et Zamba Likolo Sala Ngolo. Obungi se loko na yote. Yo malgré mi pepe wane koya. Nzamba lobi na Joshua, lobi Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras sur la terre. Ko épargner puis nzamba sala yongolo. Benga biso tozala la wana pona to sambela pona yo, nzambe wana zanga te na pa mona nga sambela pona yo. Zalo boko na mobali tsana motema. Je vais prier pour toi. OK. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom car tu es le véritable Dieu. Toi qui ne changes pas, tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. N'amenant ces puissances signaux sur accident. N'amenant ces puissances signaux sur divorce. N'amenant ces puissances signaux sur mari de nuit, femme de nuit. Et ça la nuit est sans effet. Sopangolo na yo. Makila na ozambe sopa na vie à peuple na yo. Na lonye kulusu na ona vie à peuple oyo. Na proclamer grâce, bonheur, paix. Et accompagner moko na moko na kombo de Jésus Christ nde na bondeli. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Na pesi papa nata mbote na yo. Na pesi basala nzambe nyoso ya solo mbote na bino pe bande konyoso na Europe mbote na bino. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. La chaîne qui vous édifie.